kokufa nezaki pasipo mututu azolela pona nini videla kokufa te alors nzamba yoka pe obatu baloba Matika Songo biso pe tolia liangoti tolia pe ba poison mais to satile Matika Songo vage na biso nande esengaki tokende natalika bon ngana okete na bengi videla Matika Songo poto vraiment boya poto car otinda li vidéo ezaya solo vidéo be mage na place no opesa vidéo place wana tant que nani po alaka master na yo ndeko na yo ou bien nini vidéo la master na te petit na ngai et puis nazaka conseiller na vie na ye et puis tu as poison na nzoto na ye bisaye ngabi yo mukolotika watambula na ngai ba oleso poison alors eau potable izali okuzwa o izamai o utiena po ikomi opo utiena table ikomi eau potable Matika Songo chaîne ya Nguya Matika Songo Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matka de longue date. Comme un petit star. Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belais. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Rien na bango Matika Songo kufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre émission Star Étoile de votre humble serviteur Ken Touzolan Étoile. Le lot on recevoir pour Nabino artiste et comédien Bidi. Le lot vraiment on recevoir et pas kumwati Sébastien. Tu es dans flat hôtel cadre où ils ont biso ya bien de recevoir. Je salue ce qu'on appelle grand boss kumwati Sébastien C8. Le lot osé pas na to solo la to lobela mamunyo so pona la kaki bino na nozwa mikolo ka bato théâtre. Donc to beta masola théâtre si to rozonga na musique. Mais le roba onde ba na actualité tozo sola na bango. Na koti pona recevoir pona bino Bidi. À suivre. Bon ndenge na nosaki bino lelo nazo recevoir artiste na bino Bidi artiste et comédien. To parcourir na Luanda to lukie na Luanda to ozwaye passer 8 hours Sébastien to kutenaye. Bonjour Bidi. Bonjour, boa tarde. Boni ba activité. Ba activité ça bien en tout cas, ba activité qui toko. Bon biso awa na émission so Star Étoile to betara toujours ba repère. To lingara to yeba source ya artiste Bidi au banda inspiration na yo au bando sala théâtre et uta wapi. Bon inspiration na ngai ezaka na 100 et uta makila quoi. Donc na banda kwa vie mingi ba semba di moto na couper ba kokodia nzombo pauvre monjali de fait monjali anda c'est pas ba mingi na ba sans souci yango etindanga pena sa théâtre. Obima na groupe nini ya théâtre? Bon, mutu lakisanga théâtre vient nga sans faute Jean Robert azana poto so bandolo ba ko so anete ke kukuma mais le roi ali moi ba so poto edimina mo muke so zolo ba bosola na bino mais so asiliginde akoyoka na sute yene mtasaka groupe abendinga alongolinga na groupe na ye ameminga na nouvelle yenge pas mettre paille c'est en séparation ngadia na mangwao eba kabona biso to ke pas mettre paille
na billet ne mette pas à partir mettre pas na nouvelle on na bimi écran groupe eko panzana mette pas imom tabaye panzana ezati na 2050 imom talagela ka mabe e panzani besobe balongwe biso tikali après mo susu ba biso to tikali ba toyeko longa susu na ba wili na bansaka c'est le dio du théâtre et aka des présents wili na nsaka la bon na moment na évoluer wila eko panza groupe to tika na nsaka la to banduko évoluer na banzonzingi ti major bisadi na banduko zwa biso wana ba politaino so bakoti ti lelo na monike nzonzinge futaka yo sero bandi osala banzonzing eloko nini marcha te okatambala moko histoire ya nzonzing obunga na nzonzing eyalaka nini nakata te naza toujours ata na kin CDC l'État esa masu te YouTube ape susu toaka na YouTube tosala lebele baman international bazali ba espoir fait vivre TV ezali donc moi bébé ba karmas bilo to ça les gens ba YouTube donc na rotika musala na te na kini pe ba polité baza sulté quoi ba pirate les gars trop ba lembi na bango quoi yo mona zongi na mboka na nga ya Angola na sala musala na ya ponga na muzombo ya mubimba dérangera yo te baleki babimi na sima baleki babimi na sima bino bobandi théâtre kala talaka obandi histoire na yo outi na chic choc loyenge pas mettre nouvelle loyenge pas mettre pai obandi parcours baleki obaye na sima na bino lelo bakomotambola na bakar baleki wana lelo ba voyage par-ci par-là bino bozozonga sima eza nini est-ce que pona théâtre ngo yalaka na kisi yo za na kisi te ou bien nini bozozonga sima boye pona nini bon eza nango bongo te ngai na banda théâtre pas mettre pai nazaka de boss naza bana misana na futaka po camion nanga yango to ndaka ezula matériel na antenne A na mettre pai bakena na antenne A bazuba matériel bazuba cameraman baye to bandi tournage super spectacle car nanga esa mo ba service wana donc nazaka de boss na banda théâtre nazaka na car donc na sutukila ngote koya na pangola boye kamne tikala ka pa madame ena mona na bengisa madame na c'était ka karo na futila ba minerval po basisane ndateka efati wana bana basisi ane ya yene boye donc c'est comme ça car na sutukila ngote ape na ngola ne na ye donc na ozaka na kara pona message na kara et comment on soit binoté ngana lobi tekekar na lobi baleki obaye na sima bazo évoluer plus que bino boala na ba succès bo suka boy ba voyage ezate mais tala baleki lelo ba mo voyage na bando tangelo ba kombo baleki lo ba ans ba la guichesse ba nani ba voyager mais bino ba yaya obo pesa bango guya théâtre bozana c bozo voyager te bozo kendo tourner libanda te kaka biso na ba Afrique Angola Congo zo mona te bozana moi rekil moi muke na théâtre. Bon, voyage, y a un loroté quoi. Na poto bacha mirte. Pongai voyage moi yaka diego musique to saka publicité album na malewa. Allez, asengi to voyager. Voyage na biso nande esenga ki to kende. Na talika bon ngana okete. Na bengi videle kota na benasi des faits monibles. Na besoin vu de tien na place nanga na okete na cop nanga ngola vu de loin bakendaki poto basali pe spectacle bazongi nga kenda na ngate quoi donc yo za sur vraiment au boyi poto vraiment boya poto car otinda li vu de loin ezaya solo vu de loin be na place no o pesa vu de loin place wana tant que nani pour alaka master na yo ndeko na yo ou bien nini vu de là la masse na te petit na ngai et puis na zaka conseiller na vie na ye on comprend et puis tu as poison na nzoto na ye bisa ye ngabi yo mukolotika watambula na ngai ba oleso poison et ya solo et puis bisa nga vie makambolo ba ya solo na lari poison na ponte no atala ou de les gars boye donc na yebi et puis rakenda poto ya bi vie merci ayelanga o ayelanga ba mvua tu ba mbongo soulever point mort est intéressant pour na poison à vue de loin donc ndengo zaboye
oza parmi bateau opesaka vie de loin conseil mais boye barape na bino bato théâtre bolingana raté sur nani vraiment tile toye bara histoire à vie de loin était empoisonné vie de loin bon pai bazaka na yebite quoi mais bango ye mutayebi mutako tsango po bazaka soki pe belé na yebite bon na yebite va janso bazana banani mais pai bazana sona ba pakalowi ba papa koba ba pululu sona banani suboye bon na yebite nana ko tsango donc bakendaka wapi po bazwa poison bon bakenda Pointe Noire ya précipité na ya vent ya lali na Braza ne lisolo ya beta lali na Braza ati apesi mbongo mai in hotel abi ya olanza mai na chambre ndo nzambe wa mtalinga ebongo olanza mai na chambre fille de chambre ena mai na chambre abeta porte ba fongola ta fongolit amona mutu fulufu na munoko ande bazwaki mbangu na hôpital temezali pe pokwa bamimi na hôpital premier soin tongo akati ngambo ya Congo ya Kisasa ndazwaka ozwa traitement balandele poison nde yaka osila poison vraiment vu de loin et si là vraiment mobile bon et si là ka pe na simanango malade ya sucre comme tungisa yango imela nzoto tilelo sikonda ko mo récupérer et puis kokufa nezaki pasipo mutu twazolela pona nini vide la kokufa te alors nzamba yoka pe obatu baloba so nzamba permettre okufizwa permettre te ato salendeni biso pe tolia liangote tolia pe ba poison mais to satile nalingaka nalingaka vraiment na yeba bidi artiste na biso o asala ba succès belé ba moment belé na succès mais bidi un certain moment oye Angola osuki kaka boye ozana groupe ezo évoluer ou bien ozana groupe te awa na Angola bon ngana lingaki penza ko sala groupe tata na Congo nazayaka na kupa papa ntsakala batu peto forma ba sasa ba groupe mais na ye na Angola batu non foza kana groupe yo moko ba benga ko kaka bien te bon na moni pe age na ba dijanga nde ba chef miangala Tomage abisala groupe biso moto zali lo na pe graphique eza ba osala na sali groupe ba Platini Lukwikila bazali ba soutenir ba Claudia à Barcelone ba soutenir ba Kungwati Sébastien Palalite sona il la soutien en tout cas salaka donc ala la raté quoi moi mkana ga sunga kinzuki matemate okepe pa gelo kula na Tito Munjiba moi ba soutien zali ba Jean Vamban donc na yebi ke soutien za makasi ba Roi David Bikuta ba Maître Thibault wa commandant Kabila Dani Sandambala yekute ratate donc asala kaka donc ba critère nini oyo yo zwaka pona ko recruter bato na groupe et alors ba critère nini ozo recruter bato na kati ya groupe na bon critère mutawiti pa bango yeba critère na ete soka kotinde omoni ke o ça va atikale o ça ne va pas papa na moni ozo simba to kotika biso donc nga groupe na nga groupe ba jeté o ça na ba vanti oye groupe olinga basi na groupe donc ba bolingo na kata groupe na linga te ponga moko tsoki oyeno ko tantenga yi obeti likola libanga okozoka esimbite siko yo na groupe olinga basi monte groupe esimbate bo basi bakokango bomba bolingo te tia obimisa mokaka donc nengwa seke bana wana balara ya yo moko koma kozwazwa bango po lingi bato balinga te parce que d'autre part place to travaillera trop kutana pe na relation na un mususu yenda koko bala ye ndenge yo po bala madame na yo okutana na relation siko mwana sozo travailler na groupe un mususu pa kokutana na mwasi moko o aza ya avenir na ye yo olinga te balinga na groupe po ani seke yo moko zwa bango basoso na yo so la ni malobanga lobia nga mukutu na kenda te ba jewana na sala ngote ne na sala ngote kenalinga mwana groupe ya kobebisa musala po era banda bateti mo bando kala suba chef te alors wana musala ezokufa ya omonaka na bana groupe mutu alinga te nga pe na linga pete po musala ke liboso soko bala ena voix normal e aka pasi po ya basoda lokute bele
Mais est-ce que ba collègue na ba comme ça bana o ba travailler na ba groupe na bango basi na bango oyebi yango ozala rappeler conseil yo pour ça la jewana les gars na ba jewana ngana les gars na jewana te ezala na ope na mona na ngai ke président mo ya wana borna ete me wana ba borna no ezana ngo banana kini ti yana ope ka bongo me ngai yande na ngate nana mwasi nana ndaku kwa père de combien d'enfants ba 6 ya pamba ya pamba ebele ya bamaki wana sempa ozanga ta oya kaka mtateka makala ozakisi pateka pe olega baninga chauffeur pa ozakisi pazo abakamina sika donc sanu sana kisi du tout babula mno pa journaliste zaka na kisi donc nyo sezali donc c'est que yo pe na moi lititi no telemisa ba section sociale gani ya la lititi te ngape azanga kisi o kisi ezali bo kisi kozanga ezanga te présent lobby ye pas na kisi yango moni ba succès nyonso banda ko sala na banzonzi ezo simba ekangi ba Congo ekangi monde atier donc toyeba raté bidibidi asimba lititi yango pesa biso lelo secret yango toyeba présent kisi na nzelo kenda na sele nzelo eza musika bon kokoma ngona bombela yango ba dute pona limbu nosa ko maneti ngai kisi nanga penza so ke kan kambo kutena papa Simon papa Simon Gangani mama na gwa mabela nka mama nkambo dindi na mayi wana diu ero matabwe je donc biso il faut que nena nous visiter pe kamba to beta na tout parce que bazo bomba na sima ya kimbangi semaine yebi ke singa ya loketo ezali po présent baba ala na potama na likolo alongola vraiment ketite po na potane lumbara solo ala nini potane za ya solo beza ya lukuta wana yo présent bigi na kotika no makolo ngulu omona potata sisane ala na ngo ba pote ya lukuta obi wandoko ko sabat bon omoni théâtre ngai koko bilali ba makaya to simbisa batu kisi to simbisa ba petio ba yeba kisi kwa nini bakanisa biso to sana kisi na siksana nzoka musale za na nzoto o comprendre yango mwe ba misuba simba kisi nzoka biso simba biso te yango ba misuba atika biso ndeti ba petit nini oyo yebi ba simba ba kisi to tanga bango ata ba kenda déjà to yeba bango na ba télévision et ça la rappelle bien passé bino nde boa exemplaire ya ba théâtre bino bolakisa bango nzela mais tango ba simba ba kisi faut to yeba rappel bango bon ata kuna tangi ola mzano yete ata pe na tangi lelo ata kufa na yete me intil donc moi ko tanga ngo eza télévision na ope baza vivant na refula bango te ope bakufa na kotanga bango te po ba la mugate donc na lobiga ndengwana na basi na mbali ope basimba bazali donc nzoka biso to sala na ndenga nzambi ngeti nga papa Simon papa de Lungana erna kufite achanga pena loboko boye wana sera ba papa Begen ba ya kini pamba po ya obala papa Begen na Londres quoi bachanga maloboko papa de Lungana asimba mandefu abi mande ero mandefu eza mwa milai pona imbanisa batika mandefu te abi mandefu yo salela kango musala eke liboso e wapi banzonzi ne bandate e banzonzi ne bandi so benga te na nzonzi no filme no eteka mate e puis aki ba misusu atinga kaka na photo na fiche poka ateka on a kati na zate non. Est-ce et arriva déjà producteur mora bengisio na njonjing obeta njonjing obeti njonjing esimbite il faut donc c'est le bon dia arrivé là yo déjà obeti njonjing mora esimbite il faut donc c'est la producteur bon en tout cas suna bosani mais tous les njonjing na beta misuna ibna ba komona on te pona beta trop o irata na ndenge na ngezate nan pe na kutana makamande ngate po na zaka sérieux o polité posons sa polité bon ezara mingi nde loba o tourner te apesa que avance o salité wana c'est normal mais ngai avance ezakuto a polité mso salipe bon na bakité wana ezana o légal polité ni no beba na déjà pesa mbongo abakisela mbongo te il faut baye baga il faut dénoncer bango na télévision pour ba considérer musala na bino jamais polité a repesa yo mbongo na yo o tourner après assisé le mbongo teza mabe faut dénoncer bango bon ba politaire on a toza da ba pire ba to koma lo ba ndeko ba masa msupe azana ni on a mais akabila bilamba pe mso le cher vous comprenez
wana eza koboma musala passé na musala soko signer contrat et ya mamba mbongo na mamba mbongo ya la te po toza ba master otikeli na mbongo na ngai yo zosala musala na yo tonga tikeli na mbongo no il faut dénoncer ye ko cheki pirité na mamba mbongo passé yo sala musala po na mbongo te tokomanda bandeko neti ngai ena zaina kisasa so nazana major do okanisa una sala na hotel na vanda kana kolia ne place moko aoke pe poto elinga TV elinga DVD se ba DVD reni TV DVD zwa ke na ndaku do bongo to zailo ba master do lo ba ndeko neto kola place moko do ba titi kalu wana nyosa ko elo pe bibi zwa sapato uzomona do milele banda ko ya do nga polite nyosa na vivana bango bien polite msazo wa sai sans film afuta nenga mailinga bilamba abi nanu zo avance net ba banani ba edoka ungu pa ko elo ba kechi ba bilamba apesio mais afuta ne mbongo nde boyo kana do po nini ali balinga trop na zaki série o tsanga nombre ba tableau tsanga 15 tableaux o tsanga 20 tableaux nakoya 20 tino 600 musana yo nakei. Mais arriva te de bobebana na producteur moko na mambo ya théâtre oyo mona ke bobebana pona yora li solo mo be producteur moko à Londres a produira bino il paraît que yara kini bosimbana tina banjoto bobeta ba makofi pona ba mbongo asakana na esprit na bino botindele ba vidéo ba film a tindela bino ba l'art na evite so nani ngana mutuna ntantuka na Londres ba onga tourna na ga moko Divier Mangasa mto tuna na yaso ande kona donc na futa mandinga bien aka mimi batuna na Delta Force na futa mananga oya komela makofi na bo na reconnaître kombo na etem suivi komone okotanga na ta soki na yebi evo. Je salue Jivincinde, le DJ Chris, Nabita, Donabita, Napesio Mbotel, Fondation Kiantoa di Lembe. Il y a Didi Sam à partir à Suisse, vraiment, Napesio Bambo Théâtre, Godé Lucingam à partir à Londres, Napesio Bambote, tous avez un artiste, Nabiso Bidibit, tous solo l'année Marambo Bele, Stella la Blonde, Maman, moi Sinzambe, Napesio Mbote, Solange. Salamanda à partir à Paris, vraiment je te salue mon pote yo yebiga rande to solo la ki lelo na recevoir pour na bino artiste na bino lelo to kotonga pour na robongisa il faut to tonga na ye nanu parce que bidi azana Angola asali groupe na ye ndenga sali groupe to yebi évolution te yango to ngito tonga pour na to bongisa président groupe na yo oyo sali ya sika po to zotonga po to bongisa o sali groupe na yo évolution dans ndengeni par rapport ndengo alaka na Congo na ndengo ye na Angola évolution ya théâtre ozomona ndengeni bon évolution théâtre ape na Angola c'est bon pour nazomona ke na sali groupe ils ko évoluer kitoko ma polite pe bandoko ta déjà zo lokola joli diapason moi en Allemagne quoi aza déjà moi ba soutien zali kala tête au tourner na e na ça moi publicité na déjà et ça qui bien écoute quand la compte en mouvement Isaïe Bompongo maman ana international ba commandant la Suisse-Irlande bazali ba papa ndonga la sia mbala mama zizi donc na ebi que groupe ezo évoluer bien ba pote ba comme da monana donc na monique j'ai ça bien taka taliba déjà comment on a batala artiste a commis film a tient pas acteur principal de tourner film merci pour Lulu et Dadi Tambala et dans ta YouTube merci Chico Poulo Dadi Tambala donc vous remercier Chico Poulo le père son âme Chico Poulo Dadi Tambala père son âme mais vous remercier bango na théâtre titre ba pesa ki yangwana et puis film ana ndenge ko sa matu esili ba ndenge ko kotela to kotina pa basina bango mibale bakabula mbongo wana ba so basane po tuna ka onsa ko futama et puis to ça c'est comme mususu pona biso moko na etaliba to tourner ndambu awa so to sisi ndambu to tika to bimikini to ke tourner na ba lava leader na ba pakaloyi ba sai foto tourner film musukuna na ba makaya ba koko bilali ba e bakata ba Gabriel to sanga kuna bakalunga to tourner film
après bango baza bakache na bango biso tozongi Luanda. Sikonga na linga na yeba yango na yebiso ke évolution nini oyo eza théâtre ya Angola na théâtre ya Luanda parce que plutôt ya Congo ya Kinshasa parce que wala na kini moneke wala vraiment célèbre bien sûr a oza na Angola évolution ni ozomonte entre changement wana ya momba ba théâtre. Bon, changement momba théâtre awa ba théâtre na so mangala e kalezaka na mwa mavwanga mais sikonde bakomo changoka bakomo changoka po lingala na français ikomo kota pena na Angola ngale komo kota donc bakomo chango da 4 mikolego ya exemplaire makasi pour na moi déjà na Kimbanza Congo pa pasta na avec Kawashi bakuna avec ba sponsor pe bazali ya film Christian Mavakala boglo ya Kundie Kopol donc film eza kalatena ke sa cinéma na Mbanza Congo bandu l'exemple na Congo bandu l'exemple na Angola donc cinéma eza makasi donc kalatena ke Mbanza Congo en tout wana eza c'est producteur ou bien ozokendeka ka passer ba bengi so eza c'est producteur ou bien c'est producteur mutazali atenga da tok nozaka tan ko kabacha batelanga billet na kweya. Je salue ce qu'on appelle Tigana Mayala, Ricky Poutela, grand maître, Napesio Mbote Place aux Allées, Archilène Diwa Mama Paradis, Archilène Diwa Matola, Mama na Kerchi Tuzolana, na Kerichi Tuzolana, Napesio Mbote, Chalère, nde toza na président tozo continuer kaka masolo pour na président zo kende suro Mbanza Congo mais photo yeba azo pesa biso non évolution te oyo ya théâtre parce que azo le bandoleka na Congo mais yemo ampleur ya théâtre oyo azalaire na kini biso atozane na Angola to yebi ampleur ala na kini so ampleur wana ese côté déjà batu en Angola bazo sentir que bidi o tozalaka na kini yeyo tozane na Angola. Ezali pour na mona to sa film na osala émission au sentiment ba na Suisse ba benga ba Emantambo Tamboji na Genève Janora Lundoloviti zomo ezo kota na YouTube do YouTube de amikolo ya na panza ngopo na zwaki na mwa retard ya inane na ndaluka document chef Teka mbote na ya za na Rio d'Ange ansu ba pe nga ba chef Teka. OK. Natalia Lembe, Chabert au Congo, vraiment boss de boss Chabert au Congo, Flat Hotel, Francis Bokungu, na Petangol, na Pesiombo te place aux Ali, toi-même tu sais, na sombe pas na bino, Francis Bokungu, Flat Hotel vraiment, et kanga Petangol mobimba yango wana Francis Bokungu, Trozala wana Kalaming, ite poto savourer na Flat Hotel Francis Bokungu, je te salue. Boda Bilele, garçon de l'X, vraiment bambo théâtre. Périlé, Adona Périlé, Agnon na balabala, vraiment la peso bambo te Pachiriza la Queen à Paris. Oebika ndeto solo laka. Salama wambango pe batuba sepela. SK, le meilleur. Vraiment ba misapu atalo bozomona oeza SK le meilleur. Ba obeta sistema dédio. Nata la koto bien nazala koto. Nazana bino na présent. Évolution en groupe déjà nous boza déjà na ba actrice ba acteur baza déjà na bana baza déjà bana bazali moko na uto kata suga conseiller arc-en-ciel bazali donc na ebi que je me susu to que ça spectacle na Petrongol chafwe na somba pa na bino pa Francis Bokungu to koya to bouger Petrongol quoi donc pesa bien ba chef bazali ba chef Mbila Ibrahim bazali quoi ba Sonangol Bwakanda bango ba soutenir donc j'ai bien so babinga avo John Binga po sankolo et to bokakate donc po sankolo ka bokakate avo John Binga yazana Irak na mama sita donc bazo évoluer bien bazo soutenir mutu na bango donc na yebi que équipe pour la tête quoi. Donc Francisco Luzala na kafunfu mama na empresario Francisco Luzala donc yala na yo Dorcas Mundele mwasi ya pemba leki tabanago je te sali mwasi njambe prefina yoto
bonganzo mwasi nzambe président nalingaki nayeba histoire mo ezoleka na Luanda ozana ba relation bien na ba petite sœur oyo ya ba théâtre ozomona ndenge bandeko na bino ya basi ya tête ndenge bazofingisa bino bazwi télévision baomosala mutakalisation na bango na télévision ozana ba relation bien opesaka bien bandeko no ya théâtre bauti na bango na théâtre banda Congo ti boye na bango na ba Luanda ba conseil na robeta lisolo ndeti ya ndeko no ya mwasi lisolo na ye panzani solo na ye veme panzani sangone panzani komi ke mutakalisation na ye kutu ba photo na ye neti keza na maboko ya GTM kaninga oyebi masolo oyo ndenge zo évoluer totanga ba kombo te yo yebi bon ngala mone na ngango te apo ba témoina oyo moni neti sozwi tozana étoile étoile ça se comporte bien mira étoile yangai ayaka na ndako ngana kenda pana ye mira esa una utoleka na kalate je moindo pe na zaye kuna mercredi donc toza bien bisono ba mo voto dore pe na zaye kuna lobi na butuna ba on internet donc toza en bonne relation ezoka pe lobi tozali na ye donc toza bien ba buba toza bien bisono so na yebi na te ba président Carlos na éviter nani yango toza na bon terme te puis na yo quand on na angolais lingo fondé makam ngana na mona ngote ça moni sima na oloba vraiment solo la bien ndeko na Gabriel opesa ndeko na mwasi Gabriel ba conseil mazo sala mutakalisation na vraiment na télévision bon ngana mona na mutakala te net film batuna ya riva film arriva viva riva bon film viva riva ya sana ba pembona et puis soko talengo bien balakisa ba mutakana ete yana ka montage mo basala na mais poka abamona ka ilunga gabie pona succès na zara na on soko talengo bien ezabu manzita zana film mais bomona manzita azaka nani bachaye kote ya mukonza bachel mais ba pese respect oyaye na wala mona mutakala ya gabie na viva riva ala kisamsapi azate ezana ka ngonza mtu nasima ça comprendre mais il suffit que l'on mona na pa ko tsambona ezana ndenge ngwana batuka ba zona ndenge ngayo na yoka ngona yoka juna tano na bomba yande buye lisolo viva arrive eza kuna lisolo wana alaka na kinto zobetende sur lisolo o eza awa na Luanda lisolo ba photo na écoute eza déjà na maboko bato asali ba trolo ba la porno quoi tolo ba porno Gabriel ndeko na mwasi opesaka conseil parce que bandeko na moni théâtre bomba bandeko ebele basi on dirait libanda bazalanga na bango babula balanga na bango babula ba na théâtre nde siko ba yoko bimisa ba mambo wana bopesa na bango conseil était vraiment présent ba conseil za na soki na moni yango wana ko binga ya Gabriel na moni photo moko ya nde nini a obeta ndeni bakanyango ni basanet nde basaki kiodo film ba filmaka ngo tout comme yé moi kokozwa nango pe a filmer mais bayokante ka panza bongo ye era ki bala moi sane pe kanda filme ba bomba moi sans balit eza na bolinga na mpe bo vivre papa et sengo moni côté moi sengo ba no moi za ma position OK non mi qu'il y a avantage ya on to wela moi sana kanda na ngabimisaka image wana poka salir kiodo ko sa honte vous comprenez la ligamba lukuta mais elongiana vema film yani ala rakiodo teza nango kiodo ozoka ngana lobate film eza kiodo vous comprenez ti ba filma bomba e bolinga ba filmer na bangwango ba filmango ba filmer na bangwango après momi wana ndem de pesa ekanda ndabwaka image wana abwaka image apokaka aboma libala ya kiodo na mwaso babala ni na ye vous comprenez pas salir ye ça la rabino ndenge nini bino boza ba célèbre ba artiste bozwaka ba film ya bongo bo ala na ba téléphone bo bombi tango zo tourner film lokola wana et ça la nini et déranger rabino te lobby pe ba ko salir réputation na eko beba wana tourner film te bazwa image ya bolingo la bonde ba l'excellent bolingo ya ba manque belezi netingana na salon te bana mukile banda na salon te ata mwasa makangu nde na ndaza ba makangu kala pokala ngapi na ndaza ba makangu me banda azwa mwasi na auto zane placement na biloko na sala en soute madame te a se peta yebina
ayebi kala ezalaka bongo mais oyo tobanda tosani mariage nazwa na bamakangu te donc nakokanga fota bulumbu te na bomba na telefone po pitare ekobima okobungisa telefone mutu mwa apiblie yango ozomona présent ndenge obala boye madame non na palin asalaka zuwa te mari totangi bamakangu madame ayebi kozalaka na bamakangu kala masalaka zuwa te ndenge botournaka barole mosusu ozotourne ozopesa mwasi mo na kati ya role wana bis bovivaka ndeni harmonie na bino na kati ya ndako mpo na madame acomprendre ke wana eza nanga bapiese bazuwa wana alongola yango mwa moke bon eza musala nga naza artiste et comédien musala na biso esenga bongo comprendre so nazali mutu abar eye pa yebiki na bar bandumba bayaka banini na osola mpe na ndumba mpo na benda baclient zo lokola mafwekese asala mama na bar na kalemba doge sikoyo mwasi na kolelezwa te msalala ne na bar mpe 2 jours 3 jours mpo na nini baclient baleki comprendre mwasi na yebike alala kuna mpo na mosala akoya okute basola na mwa mwasi mwasilika eza te mpo ya nini musala sala ya ngwana neti nga pe role ngo esengi mafuta tolala mwasi avandela nga obie nga na mema mwasi bien napesa mwasi bize esengi bongo siko po na théâtre tosala baréalité donc baréalité tozwaka na cité tokotisa ngo na cinéma alors théâtre eza pesa mutu kanda pesa mutu mawa pesa mutu esengo comprendre sekisa mpe mutu so esengi koseka mutu aseka so esengi kolelalela so esenga sika ah non boye mabe théâtre ya ndenge wana donc tu comprends que madame a sepelaka na ye a comprendre je salue ce qu'on appelle Élysée Kikuma kuma partir ya Londres na pesio bambo théâtre to yebike déjà mambo akine ezali toza pena président bidi awa ozo organiser ba mambo kuna na Flat Hotel à Prince na Bandal Sinki na Maduda to yebi déjà mais ba bidi pe baza koto toza na ba artiste belé ba comédien belé baza awa Élysée Kikuma oyo Robert s'appelle likambo na Angola pe ningani to yebi ndenge to sola na coulisses batu artiste no yeyo bidi foye ba osala mambo zo sala dia na kini déjà totalaki ba maquette batu bazo sepela présent évolution to kater évolution na yo to lingde to yebe évolution ya groupe bana babandi ko tourner pièce na bana e bandi po mokili peza na besoin bayeba bayebi ke bidi na kina kangaka kini na Angola bidi ya sali groupe mais bidi azoyoka na vraiment na Angola te to yoko luka poto zongza bidi pe na actualité bidi na Angola awa bana Congo bana monde entier tozana bidi na Angola awa présent sali groupe sika vraiment bo soutenir ye parce que biso nde to yoko luka awa to zongza bidi na actualité na kini ninga alaki na actualité awa pe fa comme na actualité présent groupe ils ont évolué déjà ou bien groupe ezana na maki zoko évolué dans ma quitte to répéter na passé qui didi to en deux places à rep ezaya kutumisa ça tu n'as pas papa nina on a place à réserve to na Barcelone to na passé qui didi pas ezaki bébé Mac donc to na chaque lundi to banda 10h 14h30 aussi donc j'ai ça non bien Laetitia Sugar Nina Mystique na Londres je te salue vraiment trop solo la makasi na présent malgré tout présent kimi na maomba bandekone ya basi o bazo sala maomba soni na mboka oyo bandeko na biso théâtre bo soignera pe nano tant boya misala oyo boya koluka mbongo te mais boya ko tourner ba film ndenge boya ko tourner ba film na misala oyo. Donc, il faut se respecter. Moni yango présent lobby, toujours se respecter pour anini. Yenenga zara bandi théâtre kala vraiment. Mais bino bozo se respecter te. Beaucoup mi ko exploiter ndoto na bino na télévision lokola tombola kota pona. Eza malamu te conseil nini présent oyo ozana ngo ya kopesa baleki na yo bazolanda bino na sima parce que baleki pe bana kini bazotala bayaya ndenge bazo évoluer bango pe bakolandaka lokole wana conseil nini vraiment tala caméra oyo nazo peso micro opesa bango conseil oloba pe servi na yo na caméra oyo
Bon, bana bozolanda biso. Donc faut vous ala respect. Zolokola ba dudu ndongala. Pas kungwate a passé outi dudu ndongala. Alors aumeli a passé outi pani respect. Alors bino bat bobani musala ngo bolanda biso. Biso soito umela bo bat balingi biso mingi respect na ba o kuti et puis respect za réciproque. Fula pe muninga oya ye bimisa ye po yo pe ba bimisa kiyo. Ezate ko kangila ka muninga mutema. Neti ngai toto tourner groupe théâtre mon na te peto montant te. Metteur en scène na ngai mbila. Na pese ba table belabima. Nga bomba na sima mo bandam kaka. Ye na pese belabima na bimispe bana mso groupe. Or bima na ete c'est ka forcer na ete. Donc ande ngwana. Yo pe batu bolanda biso boza respect le koso na mbongo te biso ezaka pe boke tournage et spectacle à danger. Na va mettre paille. Bon surtout ka pe bo 6p, ozipe l'autre. Bon on se ke na ngabwe. Mettez pas les nango. Lobipe mutali bosso na répétition, pas de retard. Si vous avez retard, au long way. Donc c'est comme ça. Bah peut-être le lobi boza bon boza lo koso na bon te. Maman de marque na de presse. Donc commandalo la Suisse-Irlande. Na Suisse na pesi nombote. Jili Vangu. Mota na bina wana pas joli. Pas joli dans quatre États-Unis, Amérique quoi. Donc, mambo tenabino wana. Ouais, tozalaki na président tokomo koma na suka ya émission na biso. Merci beaucoup na Matika Songo TV, bo s'abonner massivement na Matika Songo TV. Chaîne na bino yango wana bo s'abonner. Vraiment je remercie beaucoup Eska Misapia Talo. Vraiment Eska le meilleur Misapia Talo. Soki na beti mupanzi boye Nathalie mère de mère Mama Paradis Archelin Diwa Matola Mama na Kershi Tuzolana na Keri Tuzolana je sali Kabibi Tuzolana Lorette Tuzolana Godé Lusingam je te sali à partir à Paris mon pote le meilleur de meilleur Papé Penet à partir à Paris na peso bambo théâtre na Turquie na pesi mbote na boy nanga otanga kombo po ba lo bebele. Vraiment merci beaucoup mikolo toloba kaka tozo yamba bato ya théâtre président ndenga honoré biso awa na sepeli président question suka ndenge toyambi yo mbala sima soki to bengi yo orozala capable ya royal lisusu to sala no émission quand na yeli leloti on comprend quand na yeli lelo ndepe na royal lisusu. Donc, on appelle ça Jossar Mbote, Jossar, le grand pétrolier. Matika Songo TV, bo s'abonner, belé. Moi, on a soit botami, faut bo meze, poto, pas kolamba, mbango. Donc, Matika Songo TV, bo s'abonner, Matika Songo TV. Ibrahim Dimbele, TV Nabino, yango, bo s'abonner. Merci beaucoup. On est juste arrivé à la fin. Na PC ba technicien nyonso mbote ASK le meilleur Gino ASK le meilleur na PC mbote place ozali vraiment na caméra tozalaki na Gino réalisateur na bisope. Merci, on se retrouve tokokuta na mukoleko ya kaka continuité ya bato ya théâtre ndenge to solo laki za moi c'est ni ba raisonner susu bidi ya kala poto comme na biso na suka au moins il y avait lele tuza folo ibaka kuvavala na batu umani ilo kaka na kupesa bino ilo kwa muke na pesa bino kaka conseil batu mingi baza kubela estoma po piaka ya coronavirus ibeti batu nyonso ikomisi batu na crise mondiale alors ngalukula na sala kakisa bukoko namoni loko mususu na lakisa bino te na lakisa bino kisa estoma po mutu nyonso abika estoma esi la bubonga kisa estoma eza pasi te
eza eau potable kisa estomac yango wana mais kosumba na pharmacie te na boutique te fo sala yango yo moko eau potable sala yango yo moko alors eau potable izali okozwa eau iza mai eau utie na po ikomi eau po utie na table ikomi eau potable un cuillère na tongo un cuillère na pokwa estomac ici la kate ici na kansa kisi na bino na lakisi bino yango wana mukini mobimba bosala eau potable eza eau potable po kusala yango na po ya pamba pamba te chez Matika Songo TV chaîne ya Nguya Matika Songo TV Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matka de longue date. Comme un petit star. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belais. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Oui, on a bango Matika Songo kufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makamba solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good. Bakoyanga noa e ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.